Bonjour la famille, soyez les bienvenus dans Elambela Bana Poto. Lelo tozana madesu a pembe. Madesu na biso a pembe na otatangawis. Vous savez pourquoi na otatangawis na kata madesu tant na otoksa madesu. Ah tangawis na na kata ki déjà na boaki na kata madesu. Après kota tangawis na te céleri na te ka mobimba bongo na kata madesu. C'est mungu na madesu nanga. Madesu nanga na vandisaki yango na mai ya moto. Mai ya moto pendant 30 minutes na vandisaki madesu nangai. Sikoyo elembaki yango moni na te sikoyo pona toki sango. Wana mungu madesu nanga na sepe kola malo kwa mama nanga Claude Alexandra. Madesu mama Claude na Londres ba yebi yango. Ah madesu nanga etuki. Les otoka au monde des otoka na yotala soki limbi siko madesu na sali ça fait plus de 5 ans la lamba sur madesu c'était ma maman la lamba ngo bien ah na bandi sa sauce nanga na sauce nanga na sauce nanga na bandi ko sala sauce pardon na te no kalmi na no matungulu na tendembi wani za ndembi. Abonnez-vous massivement à Marie-Grâce Talor TV pour la vidéo de Glorlamba. Oiza ai. Atara ai belé na biloko ngapi na landa ki na taka ai na kumota ai belé na biloko. Oiza la ka bien na biloko. Nela banda ba madesu na ngai na 5 lamba madesu parce que ya lamba madesu tellement kitoko donc e bana Londres mo bimba ba yebi madesu na yi. Siko na baki longa pe na ye ko la pala kisanga. Bon. Derrière caméra na sala qui système oyo a permettre ngati na loba devant caméra derrière caméra la système oyo on a sala qui oza tomate na ngana tie na madesu mama Claude ah ba obaliango déjà ba yebi Londres ngo yebi yango skungai ta vandi tellement pendant 5 ans na ba kolambango wana na tips ta boaki sous céleri na kati na ngina yeko ambango tellement pendant 5 ans la lamba madesu te pour la kenda kolia panaye wana te fei na kenda ka kolie panaye ona te bouillon de poulet o ya biso Angleterre awo ibande sate koka motende na zo sopa bongo na yebi mesure molambi na yebi mesure na ota na banzo balola na otala so madesu ngebi mapinda gulu kola ye na banzo balola etikitoka a penza etoki moni na bwaka ka ai nanga mibimba pona yebi ke l'air ekotoka ali eza facile pona onika wana na banzo onika moni enika ma facile olila kata mikie wana non la terre bois kakabongo sur la bandioni kango so fini kabo finani pardon parce que sauce nangai et tout qui déjà bien makasi na bien makasi donc yango wana abandiku donc mon sauce TGP si bien neti yep ça kamé total la kasu et bimagulu kolai. Abonnez-vous massivement à Marie-Grâce Talor TV. Allez atongi sinzonga madesu nanga na moto siko ndengina sopa sauce nanga na bandi sopa sauce nanga na kati sopa sauce nanga ya madesu na kati ya madesu nanga na baloli madesu na mama kula tsaki lokote kabwe ngape na tsi lokote kabwe mais gouwe bimala madesu wana te ngape funa tala swebi magabo madesu nangai na bakisi mwa mai na ti mai na baloli siku na okanga fino kupo madesu nanga etoka madesu nanga etoki bon elongi yango eza lokwa ndeti aye mais totala kato yeba kaka madesu nanga etoki baloli madesu nanga naloba penda vérité bon
madesu nange bima penza gundeti ya yete yango ifona lamba ngo susu fwe bimaka gundeti ya ye bimaka mais eza kaba elongi moko abonnez-vous massivement à Marigas Taylor TV. On a fini kaki la tiki yango amadeus nanga moni komi prête sorbela ma foute matili kono wow adesu pembe donc abwaka kitanga wisi na kati ya baki za pona bato estomac pour madesu pembe dérange bato estomac so ozotokisa yango bwa kitanga wisi estomac no eza nango problème te ndenge explikanga donc tokisaka madesu na pembe na tangawisi okatikati tangawisi otie olambi na yango eza problème te ya lamba bo madesu nange